Sidir Diabaté annulé concert na Côte d'Ivoire. Ba Congolais, bolobi nini, pona oya ferekola, bolobaki. Sikoyo Sidir Diabaté annulé oya ye concert, bolobi nini, ye mokope a expliqué na vidéo. Tina nini annulé concert oya ye. Bino ba Congolais bolobi nini. Ndenge ezalaki affaire toyokaki tomonaki pe ba Ivoirien balobaki mais siko Sidrik Diabaté balobi nini pona ye ba Ivoirien balobi nini pona ye. Assalamu alaikum Mali Tchena Mousso Demise Anima Koroba. Ce soir, je suis avec mon groupe au complet. On vous avait donné rendez-vous demain pour le concert. Mais hélas, j'ai quitté la Côte d'Ivoire. Maintenant, on est Mali $2. Parce que mon tara forona coupe en protégé mon bisaba Sara Olula. En manquant, après une réunion tous ensemble, en manquant, on a Dounou Siki. Koluka famille to de la parce que tu auras un de Congo là. Au Kosson, Siriki Diabaté n'a qu'un groupe. Ani la famille Diabaté ba musique, ani la famille Diabaté. On a annulé le concert pour que Kabla Dati Werela. Kabla Dati Werela. Alana Alakira Barkala. Et des nationales Kosson. Soldats nous tombera ou Kosson. Et montrer notre soutien envers les soldats. Envers le pays, envers la famille, envers les femmes. Donc, Aminyogombolo, les fans, Nié Fasokori, Aïe Familialike, on est ensemble. N'est Bora Côte d'Ivoire ni Kama. Mais l'homme propose, Dieu dispose. Aminyogombolo, merci. Bote ba papa, ba mama, bandeko. Bote barando na barandonet. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote panamike na ba bébé. Bote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko soki bozana posa na susi ya bilengi ya feregola bozana tina te bozela kaka album asika bozonga na oyo asabimisa bokoyoka bilengi na elisusu ezateke lokola bilengi mususu ya album ya sika ezo manke bino bokoma silika bokoma koloba tozolobile boye poasala effort. Bandeko, awa tobinaka basilo mosusu awa. Mutasalangu atika kutuko yemba. Mais soka lobia ko betsa concert na Brésil. Tala plein. Balobi après 30 ans ye. Azalaka na succès. Po banzembo asaleza ya kitoko. Batinda keta sala album asika. Mais bino feregola azo pesa bino soke loka sikate ou bien nini. Kanda wana nyonso bokomo kalikile na ba concert oya ezalaki annulé. Sikoyo Sidrik Diabaté oyo balobaka ke abotola ora ya Rafat mukolo ba croisa poza na biloko moto ya kosakana te. Sikoyo ye wana o balobaka bongo tango ba croisa na Rafat likambo esalama babotola ye ora. Ki camarade wana ezala ya mabe me ba Ivoirien balobi te ndenge balobaki ya fere d'avance o alobaki mamba fere aza Ivoirien avandaka na poto camarade ya ba Congolais. Donc tango ya lobaki eza kaka neti ba Congolais balobi eza ba Ivoirien te po ba Ivoirien na image na ba télévision na bango pe na balabala na ba chroniqueur ba chroniqueuse ya kati ya Côte d'Ivoire
ngamoko na landiango a image na kati internet presque nyonso ou bien nyonso onga na landi balobi kaka bien pour na faire ba misu balobi logique misu balobi bien donc positif na positif kaka garçon wana obino bozoloba ye alobaki mabe parce que azaka na ba congolais pe ayebaki soka lobi mabe bokotia ye ka ndenge alobaki mabe ya grand-père po apesa bato ya Guinée kanda bayeba ye ndenge pe alobaki mabe ya petit ya garçon oyo ya Camerounais temo po kuna soso batia ye ka siko yango wana ke na Congo Kinshasa botia ye ka akanga terrain po garçon wana azokanga terrain na ba clash alors mais Frère Egola ye en tout cas na moni na comprendre aza makambo Frère Egola aza makambo eza neti papa papa chéri Jibe Mpiana asali tembele asala album te mais modèle balobela ye fo yebaki aza makambo même nga na bana ko tia vraiment kana makambo ya papa chéri te mais tango bazolobela ye na komo tia sko ka makasi na comprendre aza penza makambo ndenge moko ya Frère Egola nazaki penza ko tia ka makasi te mais tango na landi ndenge bazolobela ye seki aza makambo donc Frère Egola tango nano asali eloko te apemi aza deja makambo mais sikoyo na mitunaka mukolo Frère Egola akosala siko makambo bango balingi asala eske ba oyo bayina Frère Egola bako suicide ou bien bakozala kaka vivant na mitunaka po ebongaka ozo soanisa mutu boza ba adversaire tango bozo ki en équilibre la musique boza ba adversaire neti bolobaka wera son na Jibe Mpiana tango ba musique ezotoka bongo ezosala mabongo mais zateke moko apemi moko azotake ou bien moko azo préparer makambo mosusu azwi nzela mosusu alors bango na tia kuta part mais bato normal oyo bazolinga balakisa Frère Egola fo asala boye alali mingi azongisi boye nazo comprendre eloko ezosala bino manque ya musique na ye obolingaka manque ya mongongo na ye nzoka ezali même nga papa robo na yokaka banzembe ya Frère Egola na yebi te soki ya nenini mais na somba kaka na internet siko ndene ko comprendre ke eza ya kala donc ko comprendre nga siko banzembe na yokaka eza ya kala ponga mingi na yokaka banzembe ba mikolo na ya ba kofi ya ba wazekwa ya ba zaiko de ba ok jazz ba Frère Egola na yokaka mais par hasard na ba Fally Ipupa mais mikolo yo na intéressé na somba banzembe na bango na yeko comprendre oyo bozolela ya Frère Egola ezeka bozolela ndenga yembaka po banzembo za très kitoko mongongo ya bien nyonso kitoko yango wana bino pe bozonga kaka na oya kala bokosepela nga papa robo na suki chao botikala malamu et ciao. Assalamu alaikum Mali Tchena Mousso Demise Anima Koroba. Ce soir, je suis avec mon groupe au complet. On vous avait donné rendez-vous demain pour le concert. Mais hélas, j'ai quitté la Côte d'Ivoire. Maintenant, on est Mali $2. Parce que mon tara forona coupe en protégé mon bisaba sara ulula en manquant après une réunion tous ensemble en manquant anga dunu siki kuluka famille to de la parce que tora on de Congola au Koson Siriki Diabaté naka groupe ani la famille Diabaté ba musique ani la famille Diabaté on a annulé le concert pour que kabla dati werela kabla dati werela alana alakira barkala et des nationales Koson soldats nous tombera au Koson et montrer notre soutien envers les soldats envers le pays envers la famille envers les femmes donc Aminyogombolo les fans ni Fasokori aye familialité on est ensemble. Nere bora Côte d'Ivoire ni nekama mais
L'homme propose, Dieu dispose. Amen Rombolo, merci. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon, ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakalanga Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya ya danger donc ba samta longola zaki Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali ba boss bazali, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakalanga Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya ya danger donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali ba boss bazali, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.